biso za awa na mboka ya la kaya na 5 mabele ya laki biso to salaka bilanga na ba jardin tant to salaka bilanga nduna vraiment balingaka ba kriya na monaka mingi ngai biteku na pointe sikoyo na misana biso koko sa vraiment eza pasi kozanga mbongo to somba ba graine ou bien to somba ba fumer iloko to zolona ba fumer zo kokana bien te mbongo pe na maboko ezate abo toza na ka lac de Mavale eza mboka babengi ka lac de Mavale Lutilo Kimwenza na izana Kishasa tana komina monga fula awa biso ka passe toza na passe ya mai na courant tana courant te ya tana courant te tana mai te toza mai ya source tomelaka mai ya source tana mai ya pompe te koteka toteka na biso bien nzela eza ya passe soki mbule beti to papinaka pa donc tozo koya message ngana pesa na bakonzi ngana déclarer biso to lonaka ndunda tana ba graine te ba graine to sombaka na passe na courant na susibe na courant ekota kata na mboka oyo difficulté tozana ngo eza kaka ya courant bana bazotanga kitoko te ba hôpital pena ya bien ezate ba classe ezate ndeti nga bana batanga kana kwa muntu bana 4e 3e bazosangisa bango sali moko bana bazotanga pena bien te makambo ebele soko ozotuna mwana po a répondre yo pasi azokoka te. Suis-moi, tu vas découvrir la crème miracle, c'est un bon dodo. Chérie? Oh, baby, tu es rentrée? Oui, je suis rentrée. Je t'attendais. Je dois déjà partir, tu sais. J'ai une émission à 18h juste et en direct. Sinon, tu sens encore très bon. C'est vrai ça? Depuis que j'avais appliqué la crème miracle, j'ai gardé une fraîcheur toute la journée pendant un long moment. Je transpire normalement parce que je suis un humain, je dois transpirer. Mais je te dis, loin de moi, tous les mauvaises odeurs. Waouh! Tu sens encore très bon. Franchement. Cette crème est vraiment formidable, mon amour. C'est pourquoi je recommanderais à toute ma famille et même mes amis d'utiliser toujours la crème miracle. Vraiment, je ferai de même. Avec mes connaissances. Ok, d'accord. Mbote mama. Mbote bana nanga. Mama kombo nani? Koma mama Luzolo Ntima. Mama Luzolo Ntima. Zape na mutu ya Luzolo pe. Luzolo Lutata Nzambi. Ingeta. Awa tozali wapi? Biso za awa na mboka ya la kaya 5 na 5 mabele ya laki. OK. To vani na mabele ya 5. À 5 ans ya basango. Ah oui. OK. Awa activité nini bosala ka mingi. Biso to salaka bilanga na ba jardin. Na jardin to salaka. Boteka ngwa. Biso to tekaka na pont awa. To teka na pont na ba mama mosusu bayaka bagutaka na ba selembango bayako somba. Soko zana okoki na yo kokozwa biloko na yo oketeka na bagwenzo oya minene. Na ndenge bosala bilanga.
ndunda nini ete kamara mingi koleka misusu tant tosalaka bilanga ndunda vraiment balingaka bakria namonaka mingi ngai biteku na pointe yango nde bon badifficulté nini boza nango na moment oyo badifficulté nini oyo bozo vivre na misala na bino nde bozosala sikoyo na misala na biso kokosa vraiment eza pasi kozanga mbongo tosomba bagraine ou bien tosomba bafumier iloko tozolona bafumier ezokoka na bien te bambongo mpe na maboko eza te sikoyo ndenge boza na mabele ya 5 mabele ya basango ya basango est-ce que basango basungaka bino mpe na misala na bino te bango basango ne basungaka biso te obundanaka bino na bino biso na biso bakonzi mpe ata mokonzi moko te aya kosunga bino apesa bino ata bagraine asombela bino ata bafime tomona te kaka tomonaki badepute oyo tosalaki mbula wana bayaki kaka kopesa biso bato ya malamu bene ya fime ya kaka mibale na singa tokapalaka mbongo banda mpe kaka bongo esila tomonaka susu te ta mokonzi moko aya awa bamama bovandi boye mpo na nini message nini okolase na bakonzi ya mboka oyo bazolanda yo oyo bakoki kosala nini mpo na bino biso tomoni mpo na mikonzi na biso babongisa biso bisika oyo tovandi na misala na biso toza mpe mboka oyo toza na courant te tolalaka na molili mai mpe totokaka kuna na se mai totokaka na se nzela mpe ezalaka bien te nzela ezalaka malamu te donc tozalaka na pasi mituka ekomaka ti awa to botambolaka kaka na bamoto mituka eyaka nango neti boye na elanga mituka eyaka awa na bamoto me na ntango ya mbula tozalaka vraiment kokoso makasi mbote mama mbote bapapa na ngai okuti yo liboso ya ndako ovandi toza wapi toza awa na ka ya lac de Mavale eza mboka babengi ka lac de Mavale Lutilo Kimwenza na eza na Kinshasa toza na commune ya Mongafula okay awa bovivaka ndenge nini baactivité na bino mingi bosalaka nini biso tosalaka kaka bilanga na bajardin biloko na bino botekaka yango totekaka na wenze na biso awa na pont bapondu so tobuki pondu tobuki ndunda matembele totika yango na wenze awa na pont mwa wenze ya moke toabaya na wenze ya monene te badifficulté ni bokutana nango awa biso kaka pasi toza nanga pasi ya mai na courant toa na courant te toa na courant te toa na mai te tozalaka mai ya source tomelaka mai ya source toa na bamai ya pompe te kan oyo mundele nde atongi yango to bino monde ok quand ezalaki mundele moto atongaka yango mundele Marcel adi Marcel ababoma ye akufa après mundele pe banda mundele azala wa courant azala te mai banda mundele azalaka wa courant azalaka te na mai ezalaka te ok sikoyo badifficulté nini boza nango lisusu mpona misala na bino est-ce que nzela ezali mpona kokóma ntina wenze esika botekela yango est-ce que botekaka bien koteka totekaka na biso bien nzela eza ya pasi soki mbula ebeti topapinaka mpe donc tozokoyakoya tozokoyakoya bajardin na bino eza bajardin eza na se ya mai ya tosokolaka tokóma mpe kuna totala yango est-ce que eza na bakonzi oyo baya deja wa kotala bino bayeba bovivaka ndenge nini batala esika nini bosalaka bilanga to baya deja kosunga bino ata na bagraine to na barosoir nanu te na tomona ata moto moko taya kotuna biso bia songa biso na bagraine obia boye elo mo te message nga na pesa na bakonzi nga ya déclarer biso tolonaka ndunda to na bagraine te bagraine tosombaka na passe na courant na susibe na courant ekota kati na mboka oyo
difficulté toza nango eza kaka ya courant bana bazotanga kitoko te ba hôpital pena ya bien eza te ba classe eza te ndeti nga bana batangaka na kwa muntu bana 4e 3e bazosangisa bango sali moko bana bazotanga pena bien te makambo ebele soko ozotuna mwana po a répondre yo pasi azokoka te difficulté eza kaka yango wana ya liboso pena courant toza na courant te botindila biso courant bokotila biso tozali na mboka Litilo. Mboka Litilo tokuti yo na mai oyo babenga yango nini? Mai ya ngombesi. Mai ya ngombesi. OK. Mai oyo bosokolela yango kaka bilamba bosalela yango nini? Est-ce que bomela yango tosokola kaka bilamba na basani mai ya komela tokende kotokaka awa na likolo awa papa kamna oyebisa yo mai pasi mai totokaka na nkelu awa courant pe awa eza te. Okosenga nini na bakonzi kasi lokola occasion Holanda? Na kosenga na bapapa na biso bakotila biso courant na mai. Chơi. Chơi. Kale sini mimi.